Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino situ ba ibolinga ka maman Eliane ni. Tunapesi bino ba mbote, ba ebwe, ma vimpi, abarizenu, malukai. Est-ce que vous allez bien? Bon, muki bien. Bonne journée. Journée bani ndenge nini. Ndenge na baka toujours que kolala kolamuka eza habitude te tango nzamba pesi yo pe mabomoi. Koyeba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que vie oyo eza ya biso te. La vie ne nous appartient pas. Vie ezali ya nzambe tata. Ce qui tomoni tongo ya lelo eza kaka grâce ya nzambe po obatiki biso na moko ya lelo toleki bango pe na eloko moko te nzamba sali biso kaka ngolu na ye. Merci mingi na bino surtout bolinga maman Eliane nitu bino ba ebo sepela na maman Eliane nitu bino ba ebo disposera temps na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai wa bino maman Eliane nitu na pesi bino merci. Lelo tokosola makamususu lelo nazo kota na casquette mususu otozo solo. En tout cas na kosenga na yo ndeko so kuta na video otala ngo za très attentif otala ngo penza malamu olandela penza mot par mot nyoso na koloba luka olanda ngo penza malamu tango kolanda ngo malamu pe o comprendre yango bien okamati obandi ko partager na bandeko mususu otindeli bandeko mususu po ba profiter ba yoka oyo ngai ndeko na bino maman Eliane nitu naza koyebisa bino na mokola lelo mais tout fan na bake soko moni koza moto akanda kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te lelo tokosola boy avant to solo na yema na nzembo yoza mo santue yoza mo santue yoza mo santue yoza mo santue yokokani na moto te e Yahweh yobonga na bonzambe e Yahweh yoza mo santue yoza mo santue yoza mo santue yoza mo santue yokokani na moto te e Yahweh yobonga na bonzambe e Yahweh na bonzambe na yoe na bonzambe na yoe na bonzambe na yoe na bonzambe na yoe yobonga na bonzambe na yoe yobonga na lingi botala nga lelo na misu mususu bomona nga lelo na misu mususu pe na casquette mosusu soki na lobi oza mosantu nzambe aza mosantu notre Dieu est saint oh azaka 3 fois saint plus que 3 fois saint nzambe na biso azali saint nzambe na biso azali mosantu lelo ngai na kotalisa bino kaka bolingo na kotalisa bolingo pourquoi parce que biso soto bata masumu ngamona mta masumu biso nyonso to na sa moyo oyo toza bato ya masumu mosantu na se ya moyo oyo azate yangwana Christ alobi la biso soyez saints comme votre Père céleste est saint parce que Christ ayebi ke biso nyonso na sa moyo mosantu azate toza basumuki ato sumuki na koloba te okosumuka na kotala okosumuka na kokanisa okosumuka na motema okosumuka. Voilà pourquoi tu sais que tu as bolimbisi ya masumu. Alors, lelo to solo la boye. Bola nanga bien. Lelo na libno casquette mususu. Bola nanga malamu. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Le bin abiso boye. Personne n'a jamais vu. Ya komona misu. Personne. Mutumo côté. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait. Mutumo côté. Amonaka Nzambe. 1 Jean, chapitre 4, verset 12.
Personne n'a jamais vu Dieu. Mutu moko te amona nzambe. Ce qui toke dans l'Ancien Testament lobi, mutu moko te akoki komona nzambe et puis à vivre. Moko te akoki komona nzambe et puis à vivre. Mutu te. Dieu, il est tel que nous sommes. Nous sommes des petits dieux. Paul linganzambe oyozo monate. Lingana muto azana liboso na yo, tango talanga boy. Linganga na no sepela na no nangai. Soko linginga elakisi ke olingi nzambe. Soko linginga ete elakisi pe ko lingi nzambe te, pourquoi? Parce que nzambe ozo mona ete biso nyonso ata papa wa Roma. Mindele oyo bayela biso Bible, baya kotalisa biso Bible, bango moko pe bamona nzambe te. Ata ba papo nyonso baleki moko te amonaka nzambe. Parce que nzambe aza esprit. Na Bible ya mo elobi mutu te akoki komona nzambe pe a vivre. Mais lelo oyo tokomi na tangu oyo ba prophète na ba prophétesse ba komi komona nzambe. Toka prophétesse azolo bake na moni nzambe, na sololi na nzambe, nzamba yebisi ngai, nzamba talisi ngai, et puis prophétesse a sololi na nzambe tamulai penza, prophétesse a sololi na nzambe. Ok, ngai nazomona Bible ezo bake mutu moko ta ko komona nzambe sa nini a vivre. Nzambe asololaka na biso. Prophétie ezali ya solo. Nzambe asololaka biso na bandoto. Po Bible yango ezo bake soki toluki nzambe tokomona nzambe. Nzambe asololaka na biso eza ya solo. Kasi awa na se amoyi mutu moko te akolobaki nzambe simbaki nga na loboko totamboli na ye alakisi nga Jean Baptiste. Wana ekomi lokuta. Pourquoi komi na lokuta? Wana ekomi lokuta. Parce que 1 Jean 4, 1 et lobby. Bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Bible et lobby. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ezangaïté. Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Jean, chapitre 13, et lobby. Oyo sko nzambe aza koyebisa biso toke na makambo ya ba faux prophète na ba fausse prophétie. Au jour d'aujourd'hui bato bakoma na lokuta mingi. Lelo bato bakoma ka lalela muki nzamba lobelinga. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, nzamba lobelinga, nzamba lobelinga. Mais mingi lo eka musaka nzambe tanga kenda kolobela ba prophète soi-disant na confirmer te que nzamba lobela bango. Soi-disant nzamba kenda kosana ba prophète, mais nzambe akenda kosana bango te makambo ya ma famille na bango, ya mabota na bango. Makenda kotalisa bango ka makambo ya batu mususu, mais ya mabota na bango moko. Eza la famille akota botata, eza la famille akota bo mama, nzambe atalisa bango te. Danger zo ko eza na kati ya libota, nzamba atalisa kate. Bando kyo bana kati ya mabota, mais nzamba kenda otalisa kaka
côté mususu ya bato mususu nzoka Bible ezoloba avolongola poti na liso moninga longola na poti wapi na liso na yo moko. Et puis soki ozwi prophétie opesinga prophétie nanga ozwelinga kita moi nandi ma prophétie tona boya nakoki ko boyela yo prophétie na yo ngai moko na sololi na ye ko senga nzambe atalisa ngai alakisa nga parce que Bible lobi invoquez-moi et je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. Et puis quand la Bible moi invoquer ngai nako répondre bino pe nako lekisa bino mabomba mi makambo oyo eza ya kobombana. Nzambe ye moko mutasali ne nzambe ye moko mutazoloba yango na kati ya Bible. Nzamba lobi yango ndengwana. Alors bandeko boza ba soi-disant ba prophète, ba prophétesse soko zwi likambu ya mutu. Nzambe alakisi yo asololi na yo azwi otamulai abandi koyebiso makambo ya mutu. Eloko malamu kosala kende komona mutu wana boye vis-à-vis. OK kokoko oui entre. Ngala ye kotalisa yo na ye komona yo parce que Nzambe amoni nga Nzamba sololi nanga ayena atindinga na ya koyebisa yo boye osololi na mutu ngome koloba teke ngana kokende nanga koloba na mutu ngote pona na bana nanga bazami ke nazana makambo nanga puis naza mandiati te na kokende te. Nzamba lingi bongo te bande bozo talanga soki Nzamba pesio prophétie osololi na Nzambe kende komona mutu oyo Nzambe atalisio si réellement Nzamba atalisio mutu bokutani bilo mibale na Nzambe bosololi abisala boye mais il faut zana na obéissance mona Nzambe babi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice eza na kati ya Bible. Il faut zana obéissance que Nzamba lobi na sala boye. Bible ezoloba na biso l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Botosi eza malamu koleka sacrifice. Okoki ko sala ba jeune, ozo jeune sala bo mais soko ozo tosa na yo Nzambe na yo te. Soko ozo tosa lo Nzambe te, ça sert à rien ya ko sala ba jeune. Et puis mutu oyo aza mwana Nzambe azalaka na incompréhension te. Mwana Nzambe asengaka Nzambe apesa ye sagesse ya Salomon. Salomon bande ko senga kaka sagesse. Sagesse est très très importante. Soko zu prophétie. Osolo na Nzambe Nzamba la kiso kende ko ebisa moto boy. Yo tosa liloba Nzambe ezali we amen. Otosi kinzamba lobi na kende ko ebisa moto boy. Yo kotala bana teke bana nanga bazami ke. Kotala teke mwana nga za na hôpital azobela. Poso ko bimio kei. Mwana azobela na hôpital Nzambe ye mo kozwa soin na ye parce que ato zobelisa mwana soko vandi wana okobikisa mwana na hote. Ato zobelisa papa na yo, to mama na yo. Soko vandi oza garde malade okobikisa epete. Muta bikisa kaizaka Nzambe tango Nzamba alobeli yo Nzamba tindi yo alobi sala boye kende ko yo to sakaka l'obéissance seulement yo to sakende ko yebisa su Nzambe tete Nzambe ngala okende te po bana nga bazami ke muta otika kengela nga bana azate ko yebisa Nzambe nengo na te yo to saka kende pa Nzamba tindi yo koloba pete ke ote Nzambe ngala okende nga kuna te poso na ke kuna nazana nga mandiati te ba omona nga lokwa naza mandiati. Est-ce que prophétie le bibongo? Nzamba lobi kama mendicité te. Alobi kaka ke na lobi na yo bo kende koloba. Soki yo tosika liloba Nzambe. Okei pe koyebisa moto yo liloba pesa melaki ye. Soko siko solo la mutango akamati mbongo abizwa transport lobi te mama. Na yeki na transport na nga aller retour. Ngana salika ko Nzamba tinda kingana sala abaki na yako pesa o message yango na yako pesa yo message wana penza o saleli liloba Nzamba obi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nzamba tindi yo kende koloba okiko loba o sali o Nzamba tindi yo kende ko sala
yango nde eza ya motuya. Commandement oyo Nzambe apesi biso, aimez-vous les uns et les autres. Bolingana. Nzambe alobi to lingana, alors mutu alingaka mutu. Akoki koloba mabe ya mutu alingaka na misu ya bato te. Soko olingi mutu, ata kutu kaka bana. Tozuka exemple moko ya muke ya bana. Bana bakei libanda. Mwana na bundi na mwana ba voisin. Tango mama ya mwana voisin akoya kopesa yo rapport. Tala mwana no ayeke pa na ngai, abeti mwana nga bundi na mwana ngai. Alongo pa na bino aye pa na biso. Moboti asani. Akogangela nanu mwana na misu ya mama o mususu. Mwana na ngai. Puna ni oke ko bunda na pa ya bato. Osali boy pourquoi? Pourquoi oke ko bunda kuna? Yebisa mama limbisa wana makambo osali. Senga bolimbisi. Mwana na yo peso aza bien éduqué. Akosenga kaka bolimbisi. Na rapport ba yeko pesela ye. Akobéir na yo parent na ye. Mwana kotosa yo moboti a se excuser. Otiki moboti wana ki tango akokendo tika siko na mwana na yo. Obi yo. Ebani ndenge no kindo kobunda pa ya bato. Oh mama, ezanga te ye mutu abandaki. Mosali ya Nzambe, il faut ça na maturité. Il faut aussi la sagesse, c'est pas Nzambe. C'est très important. Jésus-Christ est en train de betailler. Babeti na gauche, atie na droite, babeti, atie na gauche, babeti, atie na droite, babeti. Azongi sakita, o li kofi abeta. Azongi sa bitumbate. Mais ba prophète alelo na ba prophétesse. Ya lelo. Soko yo ebisi mutu likambo. Opesi o prophétie. So mutaboy. Sukola maboko loko apose Pilate. Sukola maboko. Jésus na Barabas toko malade. Bobo ma Jésus. Ah, bolobi nini? Yesu na moyibi toko malade. Bobo ma Yesu. Hey! Na sokoli maboko. Oye koya etalinga ite. Sukoli maboko. Mosala Nzambe oza na maturité. Opesi mutu prophétie. Mutu a répliqué la prophétie na yo. Uwa koloba kaka liloba moko to mibale ke bandeko. Ngana ki koloba kana na para Nzambe oyo Nzambe atindaki ngana loba yango na lobi kasi. Mukolo likamu ndenge komelie. Soka afi yango mabe alimbisa ngai. Ekatani kaka wana. Kaka wana. Mutu aza na maturité, aza na sagesse, ekati. Mais akoya lisusu te ko bakisa etala boye te. Dieu n'est pas dans les désordres. Nzambe aza mutu a désordre te. Nzambe aza mutu a bolingo. Nzambe aza mutu ya kimia. Nzambe alingaka bolingo sika bana ne bazali. Bible yobi mutu azangi bolingo akomona Nzambe te. Pona ni faut ko répliquer. Olobeli mutu likambo so mutu aboy tika na yo. Pourquoi ko répliquer pona nini? boye te. Nzambe bongo te. Wane komi désordre. Molimo ya incompréhension. Molimo ya mutu aza na sagesse te. Aza na maturité te. Faut que na maturité spirituelle. Avant au sal likambo, faut que tout nanza. Il faut que senga Nzambe sagesse. Pour Bible on moyo zolo bake avant koloba likambo tourner le lomo na 7 fois avant koloba. Nzambe mokeli na nyonso ye moko na Bible abina mikolo suka bokokuta na ba faux prophète na ba fausse prophétesse. Siko soko za prophétesse ebisinga likambo neza ka oui nandi makaka te ngape fona consulter na tuna nanu Nzambe likambo ba yeko ebisanga est-ce que eza na part na yo to eza na part na yo te. C'est la Bible qui le dit. Bien aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que il y a des faux prophètes. Là, les fausses prophétesses sont sorties dans le monde.
babimi ebele. Alors ndeko oyo ozosala mosala ya nzambe, mosala prophétie, soki okei place ozwi prophétie obi nzambe yo mona Bible olobi ke bato fo basala nini bakeba na ba prophète na ba prophétesse lelo mingi baleki lokuta touche motema ya moto nazokende koyebisa likambo oyo tindi ngai po akoka kondima penza ke likambo oyo ewuti penza epai na yo. Moto balingaka balobaka mabene na miso ya bato te ndenge bato mokili tolobaka ngo kutu. Moto balingaka balaka koetale mabe na ye na miso ya bato te. Ata mwana songo corriger ye, faut corriger ye place ya bino mibale. Il faut ça en public te. Non. Et puis bato yo bazalaka. Boye binzambe, moi ndenge bimi boye, moi ya makasi. Et bimi pona biso nyonso mokili mobimba. Nzamba lobi teke moi yeso bima pona bato malamu pona biso nyonso. Nzamba Dieu n'a pas de préférence, il nous aime. Nzamba lingaka biso nyonso. Nzamba zo singa ka mutu ke yaka pa na ngai. Soko yepa nango zaki mutu mabe bongwana okoma mutu malamu. Oza mutu mabe ozosala makambo mabe tant kepa nzambe. O changer oko mutu malamu. Oza mutu kofinga batu otiki kofinga batu po nzamba lingi kofinga te. Ozaki mutu kobeta batu otiki kobeta nzamba lingi babeta bana na ye te. Ozaki moyibi otiki ko moyibi po nzamba lingi moyibi te. Ozalaki ndumba otiki ki ndumba po nzamba lingi bandumba te. Yango nde Bible ezoloba, il faut qu'il y ait des différences entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas. Mutu asambelaka, mutu abotami de nouveau, aza mutu achangeaka comportement na ye. Batu bango moko bakomona ke a changé hein. Tango akala zaka boete, tango akala au beti na gauche, ye pas beti yo na gauche. Mais le loko miato beti na gauche apesi au droite, abongwani penza. Wa penza abongwani zaka boete a changé. Tout na biso boto yebi zaka boete. Nzambe ko transformer mutu. Mais Nzambe azana pona ko condamner te. Nzambe pe alimbisaka mabe na biso tosaka Nzambe alimbisaka biso totambolaka na kubunga po toza bato mokili yango na tango tosambelaka tozosenga bolimbisi ya masumu Nzambe alimbisa biso po toza basumuki bazongisaka mabe na mabe te. Bizaleli mingi bozalaka nango so mutabeli kamwe Nzamba mona yo Nzamba sokipe na yo te Nzambe palinga bongo te. Nzamba lobi ko maudire mutu te. Bozo kaka likamwe Nzamba mona yo yo lobi boyo pona ngai na tikelo Nzambe okanisi so lobi bongo Nzamba sali volonté na yo te bongo te po Nzamba za juste juge. Nzamba tanga zota motema na yo oza koloba na ndenga mabe na ndenga ozoyenga ke Nzamba maudire mutu luvunu. Nzamba ko maudire mutu te po yo lingi. Nzamba ko sala ko eza bien pona mutu. Nzamba ko maudire mutu te po yo lingi. Et puis mutu oyo aza mosala Nzambe azaka mutu azaka na botosi. Aza mutu aza na respect. Po ata na Bible ba Bible respecter ba ene na bino. Mwana mwasi wana. Mwana mwasi. Mama mukolo. Mbinga ya mwasi boy. Mwana mwasi wana. Nzamba linga bongo. Yangwana bomoni. Bato babongwana. Babenganaka. Frère. Sœur. Ah, celui-là c'est mon frère. Celle-là c'est ma sœur. Langage. Moi si wana. Moi mobali wana. Eza langage mo ya ba impoli. Muto azana impolitesse. Nte muto ko ba ke moi si wana. Moi mobali wana. Ba impoli. Les impolis. Ba ngonde balobaka bongo. Comportement ya ba impoli.
mwana nzambe alobaka mon frère, ma sœur. Wala nde mwana nzambe muto na bonzambe. Balobi te muto alelaka nde muto alelaka azalaka muto lokuta. Soko zo tuna ta mwana likambo. Omweka mwana bandiko lelo salaki bo asalaki yango. Azolela po kata o continue ko tuna yete po okamawa azolela maya miso. Ko tangisa maya miso elakisi te ke muto aloba likambo solo. Lovunu. Et puis maya miso yango kuti musika maya miso mo lokuta. Lovunu. Ko tangisa maya miso libite ke likambo ya solo. Bible lobi. Bon mo dire ba tuté na munoko oya bino. Kolinga ko mo dire mo tuté. Mwana nzambe alekalaka mutu mabete. Mwana nzambe apambolaka. Alakelaka mabete. Muto aza ya nzambe. Alakelaka moninga na ye mabete. Pourquoi? Parce que Bible bina biso aimez-vous les uns et les autres. C'est un commandement ya nzambe ye moko alobi to lingana. Ye moko azoba biso to lingana. Muto balingaka basalaka ye mabete. Muto balingaka balobaka mabe na ye na miso ya bato te. Soko lingi mutu. Muto balingaka. Soko zulika mo muto balingaka. Olingaka mutu wana kende komona ye solola na ye bino mibale teta tete. Nzamba alingaka ndengwana. Ba prophétesse na ba prophète. Soko moni bino ba bokuta na nzambe bozo vivre. Okutani na nzambe. Azandeni. Mulai, mukuse, munene, to mokie. Mondele to moindo. Po okutani na nzambe bokutani bosololi bozo solola. Pesa biso description nzambe azandenge nini. To yeba biso na tomoni nzambe te. Tozomona nzambe à travers baninga bato. Nde tozomona nzambe. Mais le créateur de l'univers biso tomoni nanu te. Bino ba ibomoni biso sa description sa ndeni. Mwana nzambe azara mutu ya kanda mukuse te. Mwana nzambe aza mutu akanda mukuse te. Mwana nzambe ayaka ko multiplier ba émission te. Osolo bimbala moko. Baboyi koyoka. Sokoli maboko. Essentiel nzambe, je parlais de ta part. Baboyi na bango koyoka nzambe, la kisanga ta mutu mususu. Poko to tinda kinga. Baboyi koyoka. La kisanga ta mutu mususu mwana nzambe azaka bongo. Mwana nzambe ayaka ko multiplier makambo te parce que Bible ya moko elobi. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Bible zopekisa. Soko zo sambela ko multiplier ka maloba te. Bongo siko soki yo nzamba la kisio likambo. Olobi likambo batu baboyi. Oye lisu po convaincre batu na likambo ngo. Au moins te komi lisumu. Et komi lisumu, po komi ko multiplier ba parole. O komi ko multiplier maloba. Tango komi ko multiplier ngo ekomi lisumu. Et komi lisumu so komi ko multiplier maloba, mael. Non. Tango bozo saela nzambe. Bo saela nzambe na ndenge ya bosolo. Kasi ndeko. Kolinga te so okutani na nzambe osolo na nzambe. Oyo koyebisa mutu ke na solo ki na nzambe alobi boye. Kochaka na mutu teke mutu na fandima yo kaka kondima yo ndenge ne pa kosola ki na nzambe ya zalaki te. Aondima yo ka boye te ye pe fa solo la pe na nzambe. Soko asolo na nzambe azui kaka réponse ya makambo ko yaki nango abia solo. Ubie yo moko soko zui likambo. Obi nzambe pa yo tinda kinga baboyi. Mena sengi na yo yo la kisa kingo solo yaki nanga kende ko solo ngata na batumi balemisa ozo senga nzambe bakomandaka ete basinga kena botosi. Obi nzambe tinda kinga na sala.
malgré na sali on a ndenge ya mabe mokili sepeli te po na kendaki nango na en public faki na kende nango en cachette ngana kende nango en public mokili sepeli nango te na sengi na yo o utiliser pe mutu mususu po liloba na yo ekokisa mangai mwana na yo na yo kasoni te pona lelo nasukisi awa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambu kalusakum. Nzamba nubensha nenu bana betu. Bonne journée.